Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na masolo ya mapangu toza wapi na kati ya njile kilambo, toza na kati ya njile kilambo bokota ya bino émission ici et bandi la personnalité TV nde makambo. Donc toujours na kati ya njile kilambo tolobiza la branché connecteur scotché dans la connecteur tozo banda bientôt benga voisin benga voisine. C'est partir na émission ya mokolo lelo tobandi. Ça continue sur la personnalité TV. Toujours continuer. Nakati ya la personnalité TV, toujours na njile kilambo nde makambo. Bomoni environnement toujours ndenge ezaleleli. Environnement ndenge ezaleleli. Bozomona bino moko na kati ya njile kilambo, na kati ya njile kilambo toza toujours na makadam, donc ok mosika te tozolakisa bino biloko oyo ezali penza tout près na makadam, biloko eza tout près na makadam. Donc toza déjà na mopanzi na ngai oyo, na mopanzi na ngai toza déjà wana, mopanzi na ngai droite toza déjà wana, eloko eza wana tozongi eloko eza wa. Donc ebandi awa juste esika ona telemi eza pe na position ya liboso toujours na makadam. Banda awa ti esika tozokende azali kopesa biso 30 mètres. Zopesa biso 30 mètres. Tozotambola. Donc toza penza na position ya liboso na makadam. Azali on peut dire terrain vide po oyo eza liboso na biso awa eza nango eloko moko do ya kobuka penza ya kobuka, za terrain vide, za toujours terrain vide. Tozotambola ndenge tobi azali komesurer na boye na ye 30 mètres, azali 30 mètres na molai na ye. Tozotambola toye kosuka awa apesi biso 30 mètres. Pesi biso 30 mètres na boye tokokoma tokima mwa banzete tokoma apesi biso 18 mètres. Bo apesi biso 18 mètres. Boye apesi biso 18 mètres. Oui, donc apesi biso 18 mètres. Tozokende ma
na mipanzi na ye mopanzi moko apesi 18 mètres mopanzi moko balobi apesi 16 mètres donc sukeli awa donc ndapesi awa esali 18 mètres mais so tobi tokei na boye na mopanzi ya kuna esika tozaki liboso nde apesi biso 16 mètres donc aza ya kotengama liboso na ye aza 30 mètres mopanzi moko azali 18 mopanzi moko azali 16 tozali na kati ya lopango toza na kati ya lopango bakati banzete ya tozokimakima donc nyonso oyo bozomona eza na kati ya lopango donc wana bavoisin bango wana moni bavoisin ote bavoisin baza te ezongisi boye non bavoisin bazali bato bazali tobake lopango ezali esika ya malamu ya kobombela mbongo en tout cas yango oyo toza toujours na kati ya Njili Kilambo ezali na prince oyo ezomema bato toza na katikati wana eza na bato bauta Njili Brasserie bayo kokuta biso eza na bato bauti Matete baoya pe kokuta biso donc biso toza na katikati ya bato oyo bazouta Njili Brasserie na bato bazouta Matete donc toza na Njili Kilambo toujours na commune ya Mongafula bomoni bavoisin nde bazali bazocontinue pe toujours kotonga bazosomba bazali kotonga yango biso tozobenga bino balobi awa na terrain oyo bandi 12 000 à discuter babi 12 000 à discuter 9 000 bazwa mbongo babi 9 000 bazwa mbongo na tuni bango nga bino est-ce que na 109 000 bazwa te non bon à moins 8 500 en tout cas bazwa mbongo nde yango na komiseli bino message lokwa tolingaka bino tellement makasi na kati ya la personnalité TV tolinga bino makasi pe tokocontinue pe tozokoba toujours kolinga bino lokwa tozolinga bino yango to bino tokoki korate belle occasion oyo epesameli biso te esengeli tokoma na kati ya Njili lisusu Kilambo tolakisa babiloko tolobi benga na numéro ya Maman Doris Lema oyo ezaka affiché na ba ya écran en tout cas ozala jamais déçu biso tozozelaka bino. Toujours continuer na kati ya la personnalité TV tolobi zala branché collé scotché epelele ba charge tolobi bozala branché donc toujours continuer bomoni environnement ndenge ezaleleli environnement yango oyo ndenge ezaleleli place toye ezali na première position na makadam eza na première position na makadam moni bino moko ndenge ezaleleli donc eza na première position mutuka ti liboso donc mutuka pe na ti donc depa mutuka esa nini ekomi moni bino moko environnement nango ndenge ezaleleli donc ezali penza esika moko ezali na position ya liboso na makadam ezali komesurer 22 mètres sur 16 donc 22 mètres sur 16 tobandi déjà toza déjà na kati donc toza déjà na kati no lopango ebandeleli awa ebandeleli déjà awa bandeleli awa do tozokota na boye esika oyo na telemi ti bisika oyo tozokende yango epesi biso 22 mètres na esika oyo na kotelema wana tomonaka eza na mwa fondation moko babandi yango kotonga place wana yango nde esali biso 16 mètres de esika oyo na telemi ndenge tozopusana
epesi biso 22 mètres kobanda na makadam nde tobe ezali na première position ezali na position ya liboso na première position et na makadam tozotambola mpona kolakisa bino eza na ndako bomoni oyo donc eza ya détruire donc mpona nga ezali terrain vide tozotambola donc tokomi juste ti awa epesi biso 22 mètres epesi biso 22 mètres na boye esika oyo na telemi tomonaki eza na fondation moko donc ezaki lopango ya monene mopanzi oyo esi ekei deja mopanzi esi ekei deja oyo etikali yango bomoni fondation oyo esalemeli donc banda wana yango nde esali biso 16 mètres donc na ngambo na nga boye esi ekei ngambo oyo etikali yango oyo bomoni oyo na ngambo oyo wana etikali yango wana bozomona bilili eza mpe mabele efanda mabele mpe efanda yango wana tozokoma tokomi awa ndenge bomona wana kati nyonso awi donc kati wana nyonso eza na kati ya lopango tokomi ti esika oyo na telemi awa yango epesi biso 16 mètres babi boye esi ekei boye nde yango etikali de 16 mètres zo mesurer 22 mètres sur 16 22 mètres sur 16 omoni ndenge ezali moni mabele na yango ndenge ezali eleli balobi awa batiango 10 000 à discuter na 10 000 à discuter bomotuni bosuka nango combien po toyeba balobi awa avec 8 000 en tout cas masolo ekosalema sans hésitation babe avec 8 000 masolo eza sans hésitation donc so oye na 8 000 ozwa esika oyo ezali 22 mètres sur 16 22 mètres sur 16 eza na position ya liboso na makadama tolobi biso tobengi bino ka ndenge tomesana kobenga bino na kati ya la personnalité TV en tout cas bokota bozala toujours branché côté na la personnalité TV donc toza na kati ya Njile Kilambo toza na kati ya Njile Kilambo bino nyonso oyo borataki bozwaki te en tout cas cette fois-ci la personnalité TV ezongi Njile Kilambo ndenge bamesana osala mosala tina ti babi 16 mètres sur 22 babanzango 10 000 à discuter 10 000 à discuter balobi baosuka nango 8 000 wana eza bango mutu balobi me nde toloba kaka ntango mbongo ekomaka nango ezala lisu te ke o te tolozongisaki boye tosalaki boye babi eza likambo ya lisolo yo ya kobeta kaka masolo beta masolo en tout cas ozala décité benga toujours na numéro ezali affiché na bas ya écran na yo en tout cas ozwa biso na facilité. Toza na kati pe lisusu deja do toza na kati limite eza esika on a telemi lopango ezali ko mesurer 25 mètres sur 20 na 25 mètres sur 20 ezali na ndaku eza na ndaku donc limite eza esika on a telemi
ndako oyo nyonso bozomona oyo eza na kati tozotambola esika oyo natelemaki ndako eza na kati nzete ya safu oyo eza na kati tozotambola nzete ya safu eza na kati ndako eza na kati nzete ya manga eza pe na kati ndako oyo bomoni ya monene eza pe na kati do eza ndako ya sika bomoni bino moko eza ndako ya sika batia pe baporte nyonso ma eza achevé te mpo kati na yango malgré ja ekokanga eza na nini na crépissage te eza pe na pavement te tozotambola ezomesure 25 metre esika tozalaki ti esika tokokoma yango ezali 25 metre eza na deuxième position na makadam tozotambola ti awa yango esali biso 25 metre donc bavoisin bango wana ndenge bozomona bavoisin ezali na deuxième position na makadam do liboso nanga tozali na makadam moni voisin ye wana ndako pe yango oyo voisin ye wana azotonga donc à partir ya awa esika oyo natelemeli tozotambola nde epesi biso 20 metre tozokende na limite na yango do eza na ndako oyo bomoni wana tozokende na limite na yango oyo tolakisa bino kati nango yango oyo eza na banzete oyo banzete ya manga ezali na banzete ya safu eza na ndako oyo bomoni wana ya monene oyo tozoya juste na limite na ye ezali borne limite na ye asukeli awa na borne oyo ekoyi nde ezali limite na ye donc voisin ye wana lopango ezomesure 25 metres sur 20 metres donc 25 sur 20 metres aza na ndako monene ya 3 chambre salon aza na ndako ya 3 chambre salon tozopusana do nyonso kati nyonso bozomona eza na kati ya lopango doza na facilité ya kotonga mpenza ya kotonga ndako yango wana banzete vraiment eza pe ebele na kati ya lopango ezomesure 25 metres sur 20 na ndako ya 3 chambre salon balobi awa babandi yango na 20 000 à discuter balobi awa 20 000 à discuter bomoni ndenge ezali ya na ndako babi 20 000 à discuter ndako yango oyo eza ndako ya 3 chambre salon lopango yango oyo ezomesure 25 metres sur 20 eza na deuxième position na makadam balobi kota njil kilambo nde makambo donc njil kilambo nde makambo balobi zala branché collé scotché et puis connecté pour na reste ya programme donc tozocontinue wana tozalaki liboso toza toujours liboso ya ndako donc ndako eza na baporte mibale porte mosusu yango malgré baporte nyonso eza ya kokanga yango oyo moni ndako yango oyo bandako oyo ezali 3 chambres salon mais 3 chambres salon eza na baporte mibale
do porte moko yango oyo awa porte mosusu yango oyo na mopanzi awa do mo ndenge ezaleleli ndako yango oyo ndako yango oyo balobi awa et avec 20 000 à discuter 20 000 à discuter babi 20 000 à discuter ya kobeta masolo babi eza likambo ya lisolo eza likambo ya lisolo donc wela vraiment eza likambo ya lisolo biso tozozela bino toujours maboko ya kofungwama ndenge tomesana kozela bino na kati ya La Personnalité TV benga biso na numéro est affiché na ba écran na yo en tout cas tozozela kaka yo obenga biso osala nde tosalaka. Merci trop na bandeko ba abonné à La Personnalité TV, bandeko ba landi à La Personnalité TV, ba membre soutien nyonso La Personnalité TV, ba merci na bino nyonso bondima kopesa biso confiance, fidélité et puis attachement toujours na La Personnalité TV. Donc ba merci ya trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kibambu Arlette Matokoli Swanzambe, Badiva Wasudia Givwa Mama Boko Bank Nakati ya London City, sans oublier Mama Doris Le Mafumu na gaz Tobosani Pete Bongo, ingénieur Israël Noso Pro Azala qui on a toujours Nasima caméra pour nous résoudre bino Baimanje Mokola Lelo Obosili Komona Nakati Yanjil Kilambu Babi et pelele ba charge donc la brancher colle scotché pour na reste ya programme ya mokolo ezali koya.